ingeta, 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 bokota, 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 bandekonanga, affaire sur affaire, dossier sur dossier, bandekonanga, kolala kolamukana ya somo, kolala kolamukana ya makambo, kolala kolamuka bandekonangai, dossier sur dossier, oh libala bandekonangai, libala ezalaka toujours li pamboli, libala ezalaka toujours kanege biso moko tolobaka, kobala na bandekonanga ngana lobaka toujours, ezalaka bénédiction ya makasi. Pourquoi? Parce que ebele ya batu bazana ba mbongo ya kosakana te, ebele ya batu bazana ba bien moko ya kosakana te, mais volonté wana kobala ezalaka te. Mais soki omoni batu mibale babalani, peut-être mobale azana mbongo ya malonga te, mais andimi kobimisa ya ye ya muke wana kaka po a honore mwasi na ye, po kaka abala mwasi na ye bandekonanga. En tout cas, ezalaka toujours eloko moko ya kitoko. Yango Bible yango moko eyebisaka biso que le mariage soit surtout honoré de tous. Et encore, Bible ezobakisa na biso que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc tant tobala naka déjà, il faut kolongolaka moi sans wana ya divorce. Et ça la bato mosusu babala naka azokota na ndako libala déjà azokota na sans wana que non. Soki simbite na ko divorcer, tobala na kate po na ko divorcer, tobala na ka ti mukolo nzambe akozwa moko na biso, ezala matata ekota na ndako libala, ezala matata ekota na ndako libala te, eloko akotiaka na mutu eza ke toza wana tozobala na ti mukolo Yesu akozwa moko na biso bandeko nanga. Lelo oyo toyeli bino sango moko ya bien, sango moko ya kitoko, sango moko ya malamu, sango moko surtout ya libala bandeko nanga, kobala se kobala libala nde libala na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi sur notre chaîne toujours et encore Étoiline Inès TV. Salut, salut chers boutous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandekonanga, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, ke pasa bandekonanga, toye lelo na libala ya comédien na biso na Congo ya Papa Alain Mabana. Nabandi ebele abatu toyebi Papa Alain Mabana, ebele abatu tosepelaka na Papa Alain Mabana, ebele abatu to apresiaka surtout musala ya Papa Alain Mabana asalaka. Ke pasa libalango ezosalema ndenge nini abali nani, parce que déjà depuis kala ba rimer ba mbutu banotambola keno Papa Alain azalaka mobali ale andaya, Papa Alain azalaka mobali ale andaya, jusqu'à ce que jour mosusu toyaki kovanda ka boye pouf toye komona ale andaya baye ko doteleye. Après ko doteleye toyaki komona mariage civil na bango bandeko nanga ti lelo oyo le andaya akoma na ye mwasi ya libala. Sikoyo etikali kaka tour ya papa na biso Alain Mabana. Balobi tour oyo eza yaye na ndenge moko ya somo pas possible. Avant ya kokota na mozindo ya makambo ya masolo na biso ya lelo, ekozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi.
Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie. Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na ye moko la parisienne ya Tongo. Madame Judith Diampo Visa. Bambote nanga na Franesse NM. Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi. Baluranga to landana no mwa publicité oyo tozozonga sima pour na ko continuer analyse na biso na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Année ya Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e lamuki, feti e zongi, ba mama e, na ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mobulu makasi, tope alalakate, tozali na solution na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombangu, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, bona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, teo, kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela. De retour, kanenge boyebi bandeko nanga, la santé n'a pas de prix. Bate la santé na yo, soki ogo bate la santé na yo te, mutu moko te akotikala ko bate la santé na yo. Yango eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Koyebaka ndenge nini ya kobatela santé na yo. Soki omoni ke santé na yo eza bien te, ekozala malamu benga gavker na lombangu. Gavker aya kosunga yo na ndenge moko pe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Ka ndenge tolobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezali pamboli. Tant de personnes bazali susu na bisote, mais soki de ton côté Nzambe azana yo, Nzambe azo bomba, Nzambe azo batela, ezalaka toujours malamu kotombola Nzambe, kokumisa pe Nzambe. Ebele bazaya kokufa me yo mukolo ya lelo ozo célébrer anniversaire na yo. Yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bazana matanga kande tolobaka toujours et encore tango matanga yaka eyebisaka mutu te ke non lelo nazo ya ipa na bino lobi kuna nazo kende pa ya bakingandi te. Matanga yaka na cadre nango na système nango bandeko nanga yango penza Étoile Nines TV na équipe mobimba toye penza pour présenter ba sincère condoléances na bandeko na biso nyonso oyo bazana matanga, bandeko na biso nyonso oyo bakufeli papa, tata mwasi, mama kulutu, oncle yaya, ba o nyonso boza penza na matanga kandenge boyebi, toye penza ko présenter ba sincère condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu penza mingi makasi. Bandeko nanga chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial ozalaka na posa moi publicité na yo eleka na chaîne na biso ya Étoile Nines TV ozalaka na posa penza business na yo ekende liboso ozala na clientèle ya malonga en tout cas tokosenga na yo o contacter biso na numéro ba numéro eza nango affiché na sima ba numéro yango yo okoti toutefois ko benga biso alors toko solola komela biso na WhatsApp
tokosolola pona kotiela yo publicité surtout na chaîne na biso et kozala malamu et encore malamu mingi. Voilà. Tokota na mozindo ya makambo na biso libala ya papa Alain Mabana bandeko nanga kolala kolamukana basango ya kitoko kolala kolamukana basango ya somo kolala kolamukana basango sur basango na ba dossier sur ba dossier na makambo sur makambo bandeko nangai eza ya koinda eza ya kobeba balobi ba onyonso batiela ka déjà papa na biso Alain Mabana ni tema ba onyonso batiela ka ye miso. C'est le moment bolongola miso na bino epai ya papa Alain. Pourquoi? Parce que papa Alain lelo oyo aza lisusu ye mokote. Papa Alain aza déjà na ba relation na ye eza bongo. Parce que eza na basi mosusu biso toyebi ba congolaise bango balela ba star. Ba congolaise mosusu baza capable ko moboma ba mabala na bango pona ba star. Parce que atunaka théâtre parce que ayembaka. Sikoyo na minute oyo ba oyo balingaki ba boma mabala na bango pona papa Alain. En tout cas na yeko yebisa bino bo boma na bino ba mabala te parce que papa Alain aza déjà na ba relation na ye. Nenge za boye ebele abatu bakoya kotuna mwasi yango ya papa Alain kombo na ye nani babanda na ye ka eza ndenge nini bandeko. Eza ya kobeba eza ya koinda. Na bandi ebele abatu o balandaka déjà ba film papa Alain bayokaka moi libanga papa Alain salaka mingi na ba film na ye azanga kate libanga ya kombo ya Cécile Cécile kombo ya Cécile na papa Alain ezanga kate na libanga na ye. Donc chaque fois que papa Alain salaka ba film bo mona ta soki na ebandeli abwaka ki kombo ya Cécile te na suka abwaka toujours kombo wana. Mwasi na ye azana na Canada. Mwasi ya papa Alain azana Canada. Alors mwasi wana azozonga na Congo baya kobala na papa Alain. Bino moko boyebi déjà ba comédien na biso ya mibali la plupart bazozwa kaka basi ya poto. Toyebi te bango nde balandaka basi wana to basi wana nde balandaka bango. Ngana bino toyebi te. Tomonaki awa ndeko na biso eza nani mosusu oyo autaki kobala o makambo na belle famille ezalaki. Raïs. Touta ki komona biso nyonso Raïs pe muto abalaki ye eza mwasi ya poto. Bon, toyebite bango nde ba obala bien les amis bali ya ba comédien nde babalaka. Mais ezalaka toujours bien mobali abala mwasi. Ezalaka toujours bien mobali alinga mwasi. Omoni soki mobali alingi yo okovanda na ndako alibala avec toute fierté. Mais soki ezake yo mwasi nde olingaki mobali. Yo mwasi nde ozobala mobali bandeko. Ekozala pasi pe mawa. Mobali akozala libre ya kolinga mwasi oyo alingi ezalaka toujours bongo. Tomonaki awa matata ekotaki na kote ya Raïs. Raïs belle famille eyaki kobimisaki Raïs atikala kobala mwasi wana te. Muto abalaki eza mwasi nde abalaki Raïs. Ezalaki makambo. Toyaki komona awa libala ya Eyenga o tobengaka Gelor. Eyenga wana asalaki pe mariage mwasi na ye autaki nini? Swaziland. Soki na bosani te. Mwasi ayaki toyebi te mwasi nde ayaki kobala mobali to mobali nde abengisaki mwasi aya kobala ye. Ngana bino toyebi te na moma oyo na minito to oloba mwasi asi azondi atie kobongisa mikanda pona Eyenga alanda ye. Tomonaki awa libala ya mama na biso le ya ndaya. Mobali na ye azana na poto. Mobali nde auta poto ayaki kobala ye na minito yo mobala zonga pona kokende kobongisa mikanda pona mama Leya alanda ye. Siko awa eza papa Alain. Ndenge toobetela bino lisolo le 3 juin. Nde ekozala libala ya papa Alain. Nde ekozala libala le 3 juin yango ekozala mokolo nini. Ozala vendredi to samedi to cheke na calendrier la famille. Totala nanu le 3 juin. Yango ba calendrier bandeko nanga na office nanga en tout cas naza na calendrier te. Na osenga manager na biso asombela biso calendrier. Pour que to bandobunga kate. Le 3 juin ekozala mardi.
ekozala mardi nde ekozala libala ya papa Alain Mabana. Donc nde jour ekozala dot na bango le 3 juin. Mwasi azo uta Canada. Mwasi aza na Canada. Azo uta na Canada nde azo ya babala na papa Alain. Ebele ya batu bazo tuna mituna ezaki papa Alain mtoko bala yeto mwasi nde azo ya kobala papa Alain. Moi confusion eza kuna basi oba uta poto bazo ya po babala bango na Congo na oye bate soki basi yango bango nde bazo bala to mibali nde bazo bala ka bango. En tout cas côté wana naza na ba réponse o na koti kopesa te bande kuna ngai. Kane boyebi nga na lingaka nanga songi te pe na lingaka kokota makambo ya songi te na lingaka penza yango te ata mukete eza mwa bongo. Bande konanga eloko kaka to sepela ezaki papa Alain azobala. Ezala bande ko mosusu na landaki bazoloba ke non relation ya Cécile ango na papa Alain eza relation moko ya kala avant ata mwasi ya papa Alain akufa. To yebi biso nyonso ke je m'excuse. Mwasi ya papa Alain akufa ki c'était en 2002. Na 2002 nde mwasi ya papa Alain akufa ki komba ngo ezala banani bande konanga tellement ba matière eza ebele na mutu ndenge bo monanga naza na ba matière matata 60 70 ba matière ezali na bosani mwa kombo ya mwasi oya kufa ya papa Alain. Mais soki na se rappeler bande konanga atala émission nanga mosusu na obetela bino lisolo ya mwasi wana. Mwasi ya papa Alain wana akufaki c'était en 2022 nde akufaki. Selon ba rumeur, selon ba mbutu ya bato ebele ndenge bazoloba ke Madame Cécile oyo abandaki déjà kobima na papa Alain depuis kala. Depuis tango mwasi na ye azalaki na bomoi. Madame Cécile oyo abando sala ba descente na ye na kin. Soki akie na ba descente na ye na kin abando vanda na ba flette moko boye. Moya to mentionné ba komba ba flette wana ezate parce que bango pe eza business. Siko kuna nde abandaki kovanda sikoyo papa na biso Alain abandaki kokende kokuta ye kuna ba opasaka ba journée kuna. Ka ndenge tomonaka deja na ba film na biso ebele ba biloko wana deja ba sala kango basi ya ba poto bazoyaka pona koluka mibali na Congo. Donc eza ba réalité oyo bango moko ba comédien basalaka. Alors selon ba rumeur que babandaki kobima na bango depuis kala. Depuis avant moi si ya papa Alain akufa. Sikoyo awa sikoyo nde bango moko baye ko tia moi accord que non ndenge za boye ekozala malamu sikoyo to officialiser makambo to bala na officiellement bandeko na ngai. Eza ya kobeba kane na yebisaka bino eza ya kobeba soki makambo eza ya kobeba moya biso to boya kotia pilipili na mungwa eza te biso pe to kobakisa eza bongo. Bon makambo o bazobala na o mwasi nde ekobala mobali en tout cas nga nalobaka nanga etalinga te. Ce qui est important eza ke bavanda na libala malamu. Mais conseil pe na opesa na bandeko na biso ba comédien soki eza ke réellement ka ndenge batu balobaka ke no basi nde bayaka kobala bino mibali. En tout cas nasengi na bino bozala mibali nde babalaka basi. Mwasi akuti kobala mobali te. Bozalaka mibali bobala ndenge boza ba star. Déjà il y a de ces femmes au ba revaka ba star. Il y a de ces femmes oyo bazo revaka ba star ba konzima bino te konzima teno mwasi aya kobala yo yango tokomi komona lelo oyo na bandako mususu parce que mwasi abalaki yo tango okoma na ndako okomi neti mwana musala na ndako wana yo nde lambaka yo nde bongisaka ndako. Pourquoi? Parce que mwasi il faut langa na tongo akende koluka azongisa mbongo oyo abalela yo. Ezaka makambo moko apasi eza pe makambo moko ya somo. Mais de l'autre côté en tout cas na yeko pesa ba félicitations à makasi na papa Alain ndenge ndimi kobala to soki eza kobala ye soki eza ye moko azobala. En tout cas ba félicitations ebele tozela ka le 3 juin libala ka ndenge kokende libala ka ndenge kosalema yango nde likambo biso tozela na biso libala. Parce que ebele ya mibali déjà bazalaka soki basi na bango bakufika ndenge mwasi ya papa Alain akufaki depuis 2002
il y a de ces mibali déjà à partir de 2023 plutôt, au Mona, il est déjà assis, à changer basi wana ata 5 fois. Mais il est peut-être atikala ki na yeka na moi si moko na kombo ya Madame Cécile. En tout cas, c'est vraiment un homme à féliciter. Lelo Oyo, ça fait déjà 3 ans passés. Oyo azon dima kobala moi si mon soso. En tout cas, eza eloko moko ya kitoko pe eloko moko ya malamu. En tout cas, félicitations d'avance na mariage na bino Oyo bozo planifié. Zambe ya lola abomba bino apambola pe bino. Courage na Madame Cécile na minute Oyo okokota miniature. Ti mukolo boko balana okozala mwasi ya ba miniature. Wana deja tiaka ngona deja na mutu. Donc tiaka keno ndenge na zaboyo si longtemps que na balani na papa Alain e mata ekita miniature kozala vinanga eza bongo. Donc ndenge ozaboye kobanga na yo miniature te likambo mata kita yeba keno tokoya kotia na miniature. Biso ezala msala na biso ya kotiaka batu na ba miniature. Biso tokendaka malembe te na kote ya miniature tozalaka mbangu donc moindre pépin biso yeyo na miniature to lati saka batu miniature c'est ko lati sa batu miniature hein Madame Cécile. Donc bisika nyonso zali ni yebela déjà que place na nzo kota libala na nzo kota ba ko lati sanga miniature na lingate miniature ekozala passage nanga na ndenge moko ya somo pe makasi. Bande konanga kanenge boyebi chez toi ni Nest TV to yaka toujours na ba conseil to lingaka toujours ko conseiller batu to lingaka toujours ko ya ko préparer batu surtout sur le plan marital hein na lobakango toujours et encore il y a de ces personnes oyo bazwa chance ya kozwa moi ba conseil avant ba kota na ndako mabala. Il y a aussi d'autres personnes batikala kozwa chance te ya ba conseil. Yango ezalaka toujours musala na biso chez toi ni Nest TV ya ko préparer bande ko na biso bakota na mabala na pete nyonso bavanda na mabala na pete nyonso. Ka ndenge na banayi koloba na ebandeli ya émission na biso ke non tango to bala naka ezalaka jusqu'à ce que la mort nous sépare. Eza bongo. Eza na batu mosusu déjà bazokota na ndako libala na makanisi ya koloba ke non soki mobali nanga arobando yokela ngate na ko divorcer. Soki mobali nanga arosala boye na ko divorcer. Mama, papa, yo mutozo bala lelo, surtout lelo samedi. Na commune ba mariage ezalaka somo. Moi je me rappelle tantôt que nous ça la commune, ezalaki soki commune moko kaka, ezalaki soki 20 couple. Na jour wana. Sikoyo tala ba commune mosusu. Na batu o basalaka ba mariage civil na bango vendredi. Na batu o basalaka ba mariage civil na bango samedi. Combien ya batu o babala naka? Batu babala naka ebele. Mais tango to balaka muntu na muntu azokota déjà na objectif na yo. Tango to bala naka bandeko nanga eloko ya koyeba ezalaka ke ezala ba comportement moko oyo otikala ko supporter te tango bandai kokola mais et mosusu koya kokuta comportement wana epa ya mwasi na yo to epa ya mobali na yo. Ezate ke non parce que comportement oyo ngana boya na boma libala. Ko boma libala ezate. Bunda pona comportement wana ekweya. Ezalaka bongo. Bunda penza makasi pona comportement wana ekweya. Ezate ke non parce que mobali nanga ronflaka. Parce que moi si nanga zolia kamingi, moi je me rappelle les ana batu mosusu awoloba ngana ngina boya moi si nanga moi si moko azolia fufu na ndenge moko neti mobali. Te sunga moi si na yo. Soki omoni ke moi si azolia ka fufu mingi. Siko lukela ka yebilo mosusu oya koki kolia ka na journée azobakisa kabakisa pour que adiminwa ka kolia fufu makasi. Ba mosusu na ngina boya mobali nanga neti ndeko moko akoma penza lobi mamanga nazo boya mobali nanga ko ronfle butu mobimba soki tokomi ka butu na komi kokanisa ndenge mobali akobanda ko ronfle mais la plupart ya mibali ba ronflaka eza effet moko eza naturel. O boma libala parce que mobali a ronflaka siko place okende nde mobali akobanda ronfle te. Tika mwana bato ala la pongi. Hein? Tika mwana batu ala la pongi. Bande konanga tango bokota na bandako ya mabala. Botiaka déjà na mutu ke non awa divorce ezate. Awa jusqu'à ce que la mort nous sépare. Na tango bosloba jusqu'à ce que la mort nous sépare.
en tant que bana nzambe il faut ko priaka liwa wana eya ko séparer biso tango tokokolaka eya ko séparer biso te que non toza ba jeune boye yango liwa eya ko séparer biso te tango tokokolaka toza ya kokola nde liwa eya ko séparer biso oui eza bongo tozo bala naka to vanda na bandako mabala ezala ba mataki ta ezala ba matata ezana libala moko te oyo tokoti koloba te que non libala oyo makamnyo so kendaka bien makamnyo so sala makabien te na mabala nyonso matata ezanga kate na mabala nyonso les hauts et les bas ne manquent jamais ezalaka toujours ezana batu mosusu peut-être bobala ni na mobala ezana musala bien makamnyo so zo kende bien mais après 2 ans de mariage 3 ans de mariage musala sili à l'occasion de rien. Si on est place wana mobala koyeba keno oya za penza mwasi nanga. Eza na mabala mosusu peut-être bobalani na kobala na kabo mobali musala ezate. Oji kokoloba te keno epa na biso nazalaki nanga bien na bandoli ya bien na bandola la bien yo sikoyo telema pona ndako na yo et surtout génération ya lelo eza génération moko basi pe bazokendaka koluka. Basi pe bazo sala ko moni ke makambo zo simba na côté ya mobali na yo te en tant que mwasi yo pe telema. Kende ko sala okoki jamais ko sala comparaison ya ndako na bino te place bo bando vanda na famille na bino epa ya papa na yo na mama na yo o sala comparaison na ndako na yo ya libala esali makate ezalaka bongo te bunda na yo pe pona libala na yo ka ndenge mama na yo abunda ka ndenge papa na yo abunda pour que ba koma bisika bazali yo pe bunda ezalaka bongo okoki jamais kokima ndako ya libala te keno parce que naza boye musala mobali na ngai sili il faut na zonge pa na bino ozonga à l'occasion de quoi o libala ekufa à l'occasion de quoi pona musala libala kokufa te ke pona musala Bible permettra ka biso côté ya divorce ezakaka na nzela ya kindumba na nzela ya kindumba la oza libre ya ko divorcer ata epa ya nzambe nzambe ayebi ke mwana nanga oyo selon Bible a divorcé parce que moi c'est sali kindumba mobala sali kindumba mais na makambo oyo nyonso etali ke non e mataki ekitaki eza eloko oyo koki kotia divorce entre bino te ezala ke non parce que mobali nanga asololaka na ba membre ya famille nanga te yango libala fo ekufa yo balaki pona famille na yo babalaki yo pona famille na yo. Tango tobala na kezalaka bolingo ya 2 personnes ba famille bazalaka wana kanenge tobengaka bango mosusu bato songi eza bongo mais libala eza yo mwasi na mobali ndenge bokutani mobali a proposé na accord na yo ondimi bobalana libala ezalaka 2 personnes makamba ba famille bazaka ka bato songi o bazalaka pembeni na biso pona ko accompagner biso c'est tout. So ke eko sala keno yo mobali osololaka na ba membre ya famille na yo te eza na ba raison moko boye eza valable oyo esali ke bo sololaka te pas de problème eza eloko te keno na boma libala parce que mobali nanga sololaka na ba membre ya famille nanga te na boma libala parce que mwasi nanga asololaka na ba membre ya famille nanga te bandeko nanga boyebi ke ebele lelo oyo sur 100% ya mabala ba famille pe sur 100% on dit koloba 40% ba famille pe bazana à la base ya ba divorce ebele ba famille obo mona ba famille na biso mosusu surtout ya biso ba bantu ezo ko induire ba tu ebele na ba erreur ya makasi ya kosakana te alors tozala rakeba na ba famille na biso soki olingi okende liboso olingi penza osala makambo malonga penza makasi na vie ya lelo oyo olingi penza o construire mariage na yo makasi zala focaliser sur ta famille quand na oloba sur ta famille toi ta femme toi ton mari et tes enfants soki okomi kolanda makambo ya famille petite sœur alobaki grand frère alobaki cousine alobaki okoya koboma libala na yo pamba et à la fin de la journée ba osala nini ba koseka yo eza mwa bongo voilà bandeko nanga tokomi na mwa suka partage na biso kanenge lelo toyeki kobeta lisolo ya papa na biso Alain Mabala oyo azoya kobala to bazoya kobala ye
bande konanga sujet oyo eza un peu complexe quand ndenge boyebi libala ezosalema le 3 juin ya 2025 oyo ekozala nde ya koyinda Madame Cécile azo uta Canada pona koyaba bala yeto ya kobala papa Alain toyebi te bande konanga makambo eza nango ya koyinda yango kaka na yaki kopesa bino information na ndenge na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, tokomi na biso na mwa suka partage na biso. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine.